balandi to kutani lisusu ndenge to mesana kokuta na biso na bino naibi ke bozela kebele e pa na biso na Kinshasa la capitale pe émission na biso to komi wapi o to ko sala en direct boza ebele ya kolanda biso kuna na Kalima na Kailo bino bande ko boza na Kindu parce que lelo tozali ko décortiquer to kolobela séjour na biso kuna ndenge to kitaki vie eza ndenge nini vie na Maniema eza ndenge nini vie na Maniema eza ndenge nini eza ba masolo to kobeta nini to kendaki ko sala na lobi ke to kendaki ko assister na inauguration ya école professionnelle technique au première dame a kendaki ko inaugurer laquelle école porte son nom eza na Kalima eza na 101 km ya Kindu nde bisika to kendaki certainement première dame akiti na Kindu alobine asololi na bandeko ba journaliste na kati kuna biso pe to profiter to tuni gouverneur ya Kindu mutuna ya Maniema plutôt mutuna ezama kambubo kolanda bandeko ya ngai na sima to yeko kende Kalima. Qu'est-ce que nous avons constaté eloko nini to monaki biloko boko vivre nde yango biloko boko vivre nde yango mengana lobaka na bino boye na mboka oyo soti eloko tozoluka même tango bato bazoloba tozoluka changement eza koloba nini mabe bunga donc malamu eleka mabe na ebele voilà changement eza ke malamu eleka mabe na ebele ce n'est pas que mabe ko bunga tant qu'on vivra sur la terre des hommes mabe ko zalakaka changement batu ba koloba soki peut-être batu ba comprendre kate malamu eleka mabe na ebele soki mutu atongi école asali mabe to asali malamu soki mutu akeyi ko compatir na batu ba kobela asali mabe to asali malamu soki mutu akeyi ko pesa bana classe biloko akotanga nango asali mabe to asali malamu. Voilà pourquoi biso comme toujours na lobaka na bino soki mutu asali eloko ya malamu il faut to lobaka asali malamu po na lobaka comme toujours ngana lobaka na Kinshasa que je suis l'unique villageois première dame nda lobaka pe azaka villageoise donc ba villageois ba yebani mais tangu sikoyo mutu azali kopesa quelque chose o tomoni ya bien tomoni na crash aza d'abord na qualité ni afutamaka pona musala wana eza na bato bafutamaka na éducation makere mwangu aza wana tozalaki pe na ye pe kuna pona lukaki ye pour que na tuna ye mwa mutuna mais excellence amonani te tozalaki na mwana mboka nengbamba tozalaki na bango na lukaki bango pour que na tuna bango mituna waya batikalika na officiel mais bango nde mutu batia na secteur wana bango nde bakolo domaine wana mais il y a une femme de bonne foi ya koti na makambo yango na agriculture akosala mwa quelque chose na éducation asalaka quelque chose na santé asali quelque chose mais eza na bato baza na bacortège bato baza na bagarde baloja bango fele mpo na kosala mosala oyo wana mais sikoyo soki tofélicité yebisanga mbeba tosali ndeko Eliezer yo mpe olie bino bomonaka bolie. J'ai fait ma part, à chacun aussi sa part. Dans la Kisabino, comment la cérémonie s'était passée, il y a l'inauguration de cette école-là. Et puis au moins, la cérémonie, il y a penglé le comment koboy. Dengue makambo ko salem. Na linyo landela, dengue ba kole kisaba cérémonie wan. Au moins ba mfumu bazo sala cérémonie na bango. Bazwi kombo ba komboli. Ba pesi gouverneur a komboli, chef de secteur a komboli. Et puis bapesi première dame yé pas komboli selon coutume na bango basali bapesi basali eloko mususu gouverneur asali chef de secteur asali et puis bapesi première dame yé pe asali eloko wango mais tala sikoyo era komela ntsamba boye bisanga era komela ntsamba wana bamfumu bameli ntsamba bapesi gouverneur alekisi yango boye chef de secteur alekisi yango boye
première dame azwin tsamba wana alobi c'est que les Congolais consomment, je dois aussi consommer lokola bango. Yoko félicité te. Parce qu'il faut tala même comment se comporte basi ya ba président na biso ya ba parti politique. Mobali na zwi bokonzité. Kendo tala lolendo nini? Otala lolendo nini? Mais ce qui beaucoup ti une femme moko boyaza peine comportement ya kopesa bato leçon qui n'a pas ayoka kan kelete pona ko vivre na peuple. Biso to kumisa yete. Et ça même pas ko kumisa yete parce que ngana kumisa ga mutute. To féliciter yete, to encourager yete. Ne faut pas qu'on ait l'habitude de reconnaître tout que quand seulement mutualiki. Lelo ba lobela ka maman Antoinette Mobutu. Batu boni bazala ko lobela yete ngwazaki vivante. Ce qui est à Ngonga oyo. Na lingi botala image msusu. Ya jour akei na bureau na bango o basala ya je crois les amis d'Olive Lembe. Na sina lobela bino avant que to sala soki ndenge. Tango zomona mwana mwasi lokola ye, première dame de la République. Azo kenda komemaka ba bassin ya ba manyoko. C'est pour avoir encore quoi? Voilà les éléments importants. Yangona lobaka, celui qui fait du bien, biso to ko encourager to ko lobaka za malamu. Oya ko sala mabe to ko za Congo bololo to melisiye. Aolia biso te. Ata soki alie biso. Mokilinde mabelende tondi bato ba kufa lisute. Ne vous en faites pas. Nazoti ke la bino moi temps ya ko vivre ambiance ya descente wana na pesi bino ba grande articulation. Problème il y a inauguration à l'école, toutes les cérémonies. Pebo komona nanzela ya kozonga. Akutika matanga boy, alekite en telemi. Akoti, je me pose la question. Bon, azo salango pour la campagne. Ce qui azo salango pour la campagne. Na ebite pour na tuna kaye na lobi bazo préparer yo. Apesa kanga réponse, bozanango. L'autre en face ya molonga nina ye. Oyo alobi kinga mtu nazalaka na ye. Toyoti nungu ke azali ko préparer yo. Ya solo to ya lokuta. Merci. Merci Mingi. Merci beaucoup. Ceux qui pensent cela, eh bien, à venir et qu'on répondre biso. Parce que koloba loba ezana tina te. Ko poser ba acte nde ezana tina. Nakoki koloba loba awa ti lobi. Mais soki na landisi maloba wana ba acte te. Nakobima mutu ya lokuta. Nasambelaka na ngai na boya péché wana na boya lisumu wana ya kokosa. Po lokola nzambe ye moko aponaki ngai. Atie ngai pembeni ya mokonzi. Ngana yebi que toute autorité vient de lui. Point. Na tunaka ye makambu misusu ba période moko boy. Na lingi ba tiela kabino tu moi extrait wana et puis bomona. Mutema malamu oyo la kisaka. Eza ya mbotama. Ozo salango parce que oza mwasi ya mokonzi. Ozo salango to ozo salango pona oza chrétienne. Mutema malamu wana. Euta wapi? Merci beaucoup. Merci. Ndeko Eliezer. Merci pour oza congolais, lokola ba congolais nyoso. Ngai mutu nasengaki oya. Po na landaka ba émission oyo salaka. Na lopoto balobaka, on ne force pas la nature. Na banzete nzambe tango akelaka biso mutu na mutu unique à son genre. Naza mal placé pour Nayanola en disant que non, maman Olive aza mutema boye, asalaka boye, eza pona boye, te.
parce que de nature nalingaka na ngai ba éloge te. Lelo tozozela ba député provincial na ki memba mususu quelque part que toke ko sala sitine na nini na seni parce que tosi to sala bandaki pré campagne ba papa bonheur bobima kebele pour que ba voter bino après bokima ba papa bonheur na Kinshasa tozoyoka bango mutu na mutu abandi kozongela bulo na eti ozolo banana nazolo bana bino papa bonheur na matanga chaque jour bokendaka lisusu bobo yoki ke mwa nyamu ezali bino pe peuple ko betela bango maboko. Ils vont disparaître. Bolanda descente na biso. Bo vivre na moi image wana. Botala ce qui a été fait. Ba remise ya ba moto, ya ba vélo, makambo ya classe, makambo ya maladi après tozongi. Ya mama yetu mama Olive Lembe Kabila iko anakuya. Njoo nikajikaza nikajiprepare nie na mimi nimupokee. Nimupokee juu ni mtoto wetu wa Manyema anakuya kwetu Manyema. Njoo kwa maana nilijitayarisha na mimi nimupokee. Nous sommes les femmes secouristes de l'église Rehoboth. Awa na aéroport tozoze la koyamba mama na biso. Mama na biso. Mwana na biso. Azo yande totondi na esengo toye koyamba ye. Kwa mingi bana na biso bazotanga classe te mama tala biso atika biso te atala biso pe asunga biso merci mingi ndenge ya ye. Frères et sœurs que j'ai retrouvés ici à Kindu précisément avec beaucoup de joie et de bonheur dans mon cœur vu que ça fait quand même quelques années depuis la dernière fois
C'était à la campagne électorale de 2011. Et je les remercie très sincèrement pour l'accueil aussi chaleureux. Vu que j'avais demandé que l'on ne fasse pas de mobilisation, mais j'ai été surprise de retrouver autant de monde au pied d'avion pour m'attendre, me saluer, communier avec moi. Je leur dis merci beaucoup et je profite par la voie des ondes, je profite à travers vous tous de Kinshasa comme du Maniema ici, de les saluer. De les saluer au nom de Jésus-Christ, en qui je crois. Parce qu'il y a beaucoup de religions, mais moi je crois en Jésus-Christ, alors je les salue au nom de mon Sauveur, mon Seigneur, Jésus-Christ. Et aussi, par la même occasion, je les remercie. Et par la même occasion aussi, je les félicite. Parce que, quelle n'est pas ma surprise de retrouver la ville de Kindu, du moins les tronçons que j'ai vus. Quelle n'est pas ma surprise de voir la transformation, la propreté, l'agrandissement même de la ville. Je suis heureuse parce que cela prouve que la révolution de la modernité n'est pas seulement un slogan et ce n'est pas seulement à Kinshasa qu'il y a la révolution de la modernité, sinon dans la province aussi. Et pour conclure, sans oublier de faire parvenir les salutations de son Excellence le président Joseph Kabila Kabange, qui m'a envoyé ici, qui m'a permis au fait, encore une fois, de fouler le sol de mes ancêtres maternels, de faire parvenir ces salutations à toute la population, en particulier de Kindu et de Maniema en général. Bien sûr qu'il m'a dit de ne pas oublier de signaler qu'en tant que chrétiens, nous vivons loin physiquement, mais que je dise à toute cette population que spirituellement, dans la prière, pour lui, il sait que nous sommes ensemble. Et donc, à tous les enfants de Kindu en particulier et du Maniema aujourd'hui en général, soyez bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne tous dans l'avenir de nos vies, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays qui s'avère, selon les preuves palpables au doigt, qui s'avère être prospère. Merci. Namoni
mama kaka. Asa vrai. Mama iko mzuri sa anastahili na rais. Chez nous, dans le territoire d'Espagne. Olive Lembe Kabila anaingiza na kupanga. Anaacha uwazi, tunaacha uwazi udongo yetu ya asili. Mama. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, je vous salue au nom de Jésus-Christ en qui je crois. Bonjour. Bonjour encore. Munachoka? Alors, permettez-moi aussi de vous faire parvenir les salutations de mon cher époux, de mon bien-aimé, notre président et notre papa Joseph Kabila Kabange.
Au jour d'aujourd'hui, je suis très heureuse. Et comme vous le savez, en tant qu'humain, et moi personnellement, quand j'ai des émotions positives comme ça, les mots me manquent pour exprimer ma joie. Mais peut-être une seule petite leçon que j'ai retenue une fois dans une des allocutions de notre papa Joseph Kabila Kabange, qui a dit: si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Et de là, moi j'ai retenu une chose. Ça ne sert à rien de beaucoup parler. Il vaut mieux concentrer l'énergie, il vaut mieux concentrer tous les efforts en faisant du travail et du bon travail. Comment pourrions-nous atteindre nos objectifs de la modernisation de notre pays si on ne travaille pas comme il faut et comme il se doit? Si chacun ne s'occupe pas de ses oignons comme il se doit, si chacun se met réellement à jouer son rôle comme il se doit. Nous avons l'habitude d'entendre, nous personnellement, moi, Maman Olive personnellement, des plaintes, des demandes, des sollicitations. Mais quelque part, il faudrait savoir que Maman Olive accompagne les chefs de l'État. Elle n'a pas un poste de décision pour assouvir tous les besoins de ses enfants qui chaque fois lui demandent de l'aide. Et en plus, à travers cela, qui peut vivre ici sur Terre? Quel humain peut vivre? L'éducation est la base de la réussite de toute personne. L'éducation est la base même des valeurs importantes qui déterminent un homme ou une femme dans sa vie. Quand on n'est pas éduqué, on ne devient pas responsable. Quand on est bien éduqué, on devient responsable. Aussi, mes chers frères et sœurs, du Maniema en particulier aujourd'hui, et de la République démocratique du Congo en général, devons savoir que la responsabilité de nos enfants commence d'abord dans la famille. Ce sont les parents qui doivent prendre en charge leurs enfants parce que c'est leur responsabilité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Est-ce que ça
Ça, c'est la première passe qu'on fait. Il y a l'Antiquité. La première période s'appelle l'Antiquité. Il s'est terminé en 476. 476. 476 après Jésus-Christ. Est-ce que ça marque en histoire? Il peut avoir une idée. Sultan. Est-ce qu'il a bien écrit? Alors, mais pourquoi vous le laissez? Il a mal écrit. Il faut corriger. Il faut vérifier. Anatupatia transport ya kutembea nayo ya kwenda kwa mashamba ya kwenda kufanya vifaa mbalimbali. Tunashukuru sana. Le don donné par Maman Olive Lembe, qui nous a donné gratuitement en qualité de la première dame, justement dans les territoires de Kailo. Je suis très ravi d'avoir ces cadeaux, ça me servira.
wanatupea kizazi yetu. Sikize, ndio explique mama. Huyu baba mwanakufa alipata shida mingi kwa maisha yake. Akeletea Kinshasa. Siku moja jamaa yake kunatembea, mama yake na huyu Voilà